Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bafana nga nyonso esika bozomi partout dans le monde. Botala nga yo na kata Congo Zibula Meso TV. Congo Zibula Meso TV ezingo lobani. Congo fungula miso na théâtre télévision. Congo Zibula Meso TV. Donc ce qu'on a besoin na ngai. Kotaka na Congo Zibula Meso TV komona nga la valider. Et okozwa biloko asika. Pour ma sola politique na bete ngota na ko bete yango. Na na galère na pour laki. Et puis na zo ko kolobate. Et puis na zo linga bisa trouble. Mais muno so ko bisa trouble. Nga la valider na bitike patata. Patata zo mwana yo. Nga na la banzala mingi na Congo na boy trouble. Na ko ya ko récupérer après. Donc voilà Congo Zibula Meso TV la valider. Ndalinga loba sikoyo. Do bo s'abonner belé massivement. Pour na loba. Na na zo ki te. Et puis na nga bisa trouble. Mais par l'onction du Saint-Esprit, le pouvoir que tu nous as donné, je te recommande tout esprit impur qui ne confesse pas ta seigneurie en cet endroit. Nous ne rendons nul et sans effet, on met les autorités entre tes saintes mains, car le pouvoir vient de toi. Nous disons, tout esprit de vol de parole, de adoré, nous voulons clamer ton nom, le Seigneur, nous disons l'éternel. Amen. Ah, je me sens mieux quand j'annonce la bonne nouvelle, mais il était roi. Nous lisons Romains 13. Nous lisons notre thème d'aujourd'hui. Vous pouvez répéter rapidement la soumission aux autorités. Ça cadre avec la discipline. Mais nous devons nous soumettre aux autorités. C'est pas moi qui est écrit. Et nous au-dessus, parce qu'ils étaient des serviteurs de Dieu, ignorant l'autorité. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu établi. Et ceux qui résident même, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise. Que le magistrat soit de redouter. Il y aura l'approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par la crainte de la punition, mais par motif de conscience. C'est aussi pour ce de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez acclamer très fort. Comme le temps est tellement minime, entre limite pour la soumission. Bien aimé, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais les bonnes poses à la Mokonzi, cela ne me dit rien. Car les enfants mais il n'y a que là où tu devrais avoir une entière soumission à l'autorité. David a dit, mon fils, ne te mêle pas avec un jambe au fait. C'est tel que nous prêchons. Nous prêchons cette bonne nouvelle pour que l'homme quitte du mal et retourne vers le bien afin de hériter le royaume des cieux. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Moi je mesure, j'ai un cahier, mais Batan a cahier. Non, il faut avoir la crainte. Il faut avoir la crainte de l'autorité. Car tout pour c'est Dieu qui les a investis, il les a donnés le Dieu camarade Nignos à la Canalie. Et l'Éternel lui a mis là où il est. J'aimerais attirer de votre... J'aimerais vous ouvrir une chaîne. Terran, ouvrez le banc.
bote lisusu opesi bino bafélicitation oyo tozwaki na nzela ya bakonzi kouta epai ya mokonzi ya mboka na bamisala ebele oyo la police en général eutaki koabattre la période pré-électorale, avant électorale, électorale et pré-électorale. Boyamba, félicitations, encouragement à mokonzi ya mboka. Yami bale na tombeli boye bolamu biso pour la bolingo ya mboka parce que tozolobela population na biso. Trois points essentiels. Dans un acte attentif, dans la Kolanda Mokei, a lobby presque l'essentiel de la parade de la mission. Point à l'Iboso, la parade de la mission, tombe la discipline. Discipline, Mokei a outi Goroba, et a aussi. En général. En particulier pour la vision Mapinga, Eza Botosi, Yabakonzi, Botosi, Yamibeko. Policiers, Oyaza Botosi, Yamibeko, Amon Anakana Bilembo. Elembo ya liboso, soki tolandi lolenge tosolaki na mokonzi na biso commissaire provincial oyo tosombaka na magasin te oyo tokendaka kotongisa biso moko te oyo bakonzi bapesaka biso mais okomona bato mosusu oyo bazangi botosi baza kokende komilukela tenu na lolenge na bango baza kolata yango na lolenge na bango eza elembo ya bozangi botosi tenu na biso ya police eza na couleur bleu oyo tobengi tenu de combat toza na tenu de ville etongeli eza ya kokesa na moke mais yango mpe eza kaka bleu bateni na biso nyonso presque sauf Tony de Gala nde eza na noir. Policier discipliné akolata teni oyo l'état epesi ye teni elingi koloba nini kobanda na sapato ti na bere na mutu oyo eza kaka lokola kokana po bakomi kombo police c'était l'indiscipline. Tozolokana est-ce que bino kolataka bongo na point wana nalobi bapolisier na ngai tokoki kopesa bango bale discipline tokoyeba yango ya elobeli na ye na lolenge na ye civil militaire quelle que soit catégorie ya mutu policier asengeli azala na courtoisie c'est de l'indiscipline. Tokotinda bapolisier kolandana na mibeko ya bakonzi nakopesa ndakisa balobi mituka oyo c'est de l'indiscipline eza manque ya courtoisie telemisa mutu soki atelemi pesa elosako yebisa émission oyo bakonzi bapesi yo okomona okozala na difficulté te mpo bato oyo toza na bakonzi ya littoral baza awa tokoki kotuna bango infraction oyo bakangelaka biso mingi na auditorat eza violation de consigne. Soki otali statistique malamu
infraction ezalaka frappé na bapolicier ezalaka officier policier mingi ezalaka violation de consigne yango nde ememaka makambo mosusu nsima na yango violation de consigne wana okosala yango na balabala te okoki mpe kosala yango na balabala me mingi esalamaka na baunité na biso production porte d'entrée infraction tosalaka mingi sans koyeba eza violation de consigne bapolisier batiki bino awa na garde awa na pike garde esalemaka na place oyo oza kokengela pike ezalaka na place oyo bate yo bakokozwa yo na n'importe quel moment yo ozwi olobi ari eza mosika te eza na 50 mètres otiki kokengela esika batikaki yo okomi kobotola bakle ya bamoto kuna osali nini violation de consigne nsima na yango makambo ebele ekolanda extorsion soki mpe osali violence kuna ekomi kue blessure makambo elandani soki totali malamu soki tosali effort ya koevite ya korespecte mobeko oyo tolobi respect ya consigne bokomona mbeba ekodiminue epa na biso auditorat baza banguna na biso te auditorat baza bapartenaire na biso oyo basungaka biso mpona tofandisa discipline touti koloba oke toza na posa na baindiscipline te siko ntango oyo eza kosala indiscipline ntango eza kobrie na infraction tobengi violation de consigne eza indiscipline tokobomba epa na biso bango oyo okende bafongoli yo babuku bakondane yo lolenge ekomami na buku lingi atravaille na bato oyo baza discipliné parce que armée tolobaka mikolo nyonso lokola bachaku la discipline est la mère des armées. Tout comme aujourd'hui, la discipline est la mère de la police. Likunzi. Est-ce que ndako eko tambola eko telema sans likunzi? Voici bomona yango. Bomona yango wap. Alors, tu as intérêt, il y a qu'on associe auditorat pour la bonne marche à police na biso. Toza obligé. Audito pour la discipline et tango la malamu. Ceux qui n'ont besoin de manquer, mokonzi alobaki, omoni tango bapesaka biso teni na biso oyo. ezalaka na t-shirt na kati bacongolais policier akoningana te 11e oyo eza na ende na kati bapolicier nyonso batelemi. Pourquoi cette ségrégation? Indien wana sous protection na yo policier congolais. Oza na droit, oza na devoir ya kosécuriser ye. Parce que wana eza magasin ya chinois, wana eza magasin ya libanais, l'invitation est pas na yo et comme il lokola mai chaque jour vous avez pour sécuriser bato oyo baponi mboka na biso boza kokimisa bato oyo baye kopesa biso misala. Sécurisation de la population na biso aucun sens contraire par la co-illustrer, co-expliquer yango. Tout ça, les gars sont les policiers. La garantie pour la est-ce que la aussi? Est-ce que la aussi? Tous les contracasser la population. Tous les pour sécuriser la population. Batindio que les Kokana Monsieur X. Yo, je bulletin na yo wana
bakomi kotambola yango partout ozwi Y, Z, tout kaka na bibite wana eza insécurisation bati yo pike awa epa na biso mosala na yo kokoloba nini nakosi eza na baspécialiste bamosusu bazanga soni aza balobi bokontrole bato bazoya na bakari bino lolenge bokoma na baketch boza kokanga biloko ya bato te eza koverifie soki mpe okokanga omemi bango esika epai ya moto oyo atindaki yo pi kotanga te okoti na mutuka di kotisa olobi naza policier est-ce que eza mala sikoyo pourquoi bozosala yango mpona population na ngai bato bakomi kochange bilongi mpo makambo nazoloba eza soka batelevizio baradio baza kobelela mingi makambo ya bafaux biro te me ngai nalobaka faux biro te eza te me baza kosala mosala lolenge toza kotindela bango te il faut mutu azala agent d'abord azala agent te azala na document te asembo biro te me bino kaka baoyo toza kopesa bapapier na biso tosigne me yo ntango opesi yo bulletin alobi chèque en blanc yango bamosusu baza koplastifie yango un document périodique posala nango mbula mobimba avant olongola lipoti oyo eza na liso ya moninga eza na liso na yo ngai na bandi de service bakangi yo foto na ngai nyonso nasika kangi bango bafoto oyo nazoloba na population bayoka toza na bandeko oyo bakumbi moto oyo babengami bawewa bango mpe lokola bakomi koinsécurize population na biso me okoyoka na minoko na bango baza kodeklare état de droit état de droit elingi koloba nini bamosusu baselandaka konte mpo baza ebele non elimele onoti koloba awa bakomi kaka soki osimbi suki ya moko na bango bango nyonso babimi bango nyonso babimi ozala policier ozala chauffeur ozala nani bakosanctionne yo na lolenge na bango en tout cas tosali mise en garde na bandeko wana mibeko ezali likolo ya motu nyonso mibeko ezali likolo ya motu nyonso la application ya mibeko eza biso bapolisier yo oyowa batuti moninga na yo Congo Zibula Meso TV, ya la reine Omba, mopepe oyo bato bapemelaka.